tant balingana na babia avant manike balingana na babia azalaka déjà moi si agit était mulopoi ba notamment la 5 filles na 5 filles wala bango nyoso bazwaka ba mission ya El Paris wala wenye El Paris succès ya kosakana agit pe na sentiment apesi babia BMW série D injection bazwa mutuka batakofi basimbisa ngo na nganda drogue ndo monaka babia komaki azosomba biloko azokatisa prince boy badeso bakangele na sachet c'est que manique mto bimaka na babiloko wana mais oui est-ce que vraiment qui sinjora azapenya tata mwasi ya babia ayaka kosomba molimo ya babia na ya prince babia na $200 et pas tata mwasi na ye. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne en direct Gemidor TV officiel. Abonnez-vous massivement. Tant que vous abonnez, vous pouvez appuyer la cloche de notification parce que à chaque fois que vous élément et comme la cabine vraiment local la message là, je dis un grand merci à mon boss Deyondinga de plus Suisse. Bambo Tebele Bisiko Zali papa social. Papa moko ya motema malamu ya salaka une flamme ndeka ele kaka. Et ça la Aurélie va bien kitoko Makasi. Là je dis un grand merci aussi à nos fidèles abonnés. Oh vous allez toujours répondre à s'abonner, qu'on partager, qu'on liker. Et ça là vraiment Aurélie Banvango bien Makasi vraiment. En tout cas merci beaucoup de partager, de like, de bino et comme là Aurélie Vango et ça là bien. Pourquoi pas à toi? Mon plutôt ma tante chérie Clarisse Ivan de London City, tante yango ya musika et à toi mon oncle chéri, mon conseiller, l'homme de ma décision, mon conseiller par excellence Richard Simba na Katia Belgique ma moto belé bisiko zali. Là dans notre émission Baïba Kenda Sango Aurélie Van la mbingazo de la presse congolaise, l'icône en baxé la la zircone de la presse, parole de mon boss de Ondinga, ndeka musale Kenda bi miko benga la zircone de la presse congolaise na bi pona bino Miss Lolo Diboué. Dans cette émission aujourd'hui, il y a comme Mélanie et Kolia et ça au rendez-vous. Vous savez que c'est fanda parce que awa tolo be mama sur l'actualité. Tout le monde qui bisonio son ndenge arrestation à Maniké Salamaki, Rangaki Maniké à propos ya di oyemoka lobaki. Ensemble na Miss Lolo to ko bête to ko compte vraiment na ba détail, to ko bête bien les solo ya biographie ya Maniké et Bimi. Il peut y la matière. Sans plus tarder, mon réalisateur intelligent a fondé le plateau à côté de mon invité d'aujourd'hui. À qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, bonjour Aurélie Vango Babi, la maman des garçons. Moi c'est Mwindu, moi c'est Mbingadi. Otali koto Babi matame ko koto fossette paille. Bonjour na balandi na biso ya Gemidor Gemidor TV na pesi bino nyonso mbote boya banga na ndaku na bino babi ndako ya mbaka bapaya ndezaka ebeni bambote belé na batu tout o balinga Miss Lolo mama leki ya Sila Bisalo Koko ya Babakouk les Abakouk et Sean Yango Gemidor Télévision président Josué Ngondi maman Kati Kadika président ya Babakouk nyonso c'est Josué Ngondi hein maman Kati Kanika bazaka na Canada chouchou na nyota na pesi mbote na Londres maman Zozo na Ant maman Elimbizi maman merci vraiment na oyo sala pona biso maman Yvette Pemba viens nga Cloclo Manzambi de Bundes Congolo Mujana gros bisous à toi Yugetika Tswala mamouche de papouche Djoba Djoko na Djobour na pesino mbote batu tout au bolinga Miss Lolo bo s'abonner à bo commenter bo like émission bo partager et ça langa bien ba suggestion ba remarque et ça bien ba injure vraiment la supporter raté pour na mi lobela déjà tant yo finga nganga pe na yo sali finga et ça ma finga na pluriel merci na yo na ndongo yo talanga kala Aurélie jamais de la vie talaka yo c'est ngai ki bon Miss Lolo parce que babi avec yo aujourd'hui voilà ba matière na ba litière tous on pas na yo tomber sur la arrestation parce qu'il y a une base na biso mais un peu babi aussi na biographie à Maniké ko bete na biso na biographie à Maniké oazo loba oazo comme lelo na ba monopole ko finga bato ko finga télé. Ouais, merci beaucoup Kane Zalaka Kande bat baluka ba vina biso ndenga pe na ino luka ya Maniké mais
gloire à Dieu parce que bato bayambaki nga eza ba pire bato nango balinganga et puis ba pese ngai biographie na eza pena bato bayebi bien. Donc Manning de John né en 1973 azok né da basenga ba 50 po ya lo baza 50 ans ya lo ba 40 ya lo baza 48 azok sa 49 mais nga na semino ka moi 73 bon so pas aux 75 ans nga lo ba na premier zati mais encore la quand même maman de 4 enfants 3 garçons et une fille et oui Anna 3 garçons Kadima Jonathan Prince Babiandonga Anna Ndonga et puis moi né à Sukawana Tom voilà. Donc oui Maniké abota déjà na papa mosusu avant na Prince Babia voilà. Donc Babia azaki na mwasi na ye tantine maman ba Prince Ka moi anel bosso ya mwasi mwasi kitoko bassin binga mwana Prince Ka mayengele bana sans fil pekaka place moro bavana même avenue na basindi. Donc basindi bazaki na avenue Kalume Laetitia Rachel baleki sindi Prince Babia alingaki tantine aza grande sœur camarade ya grande sœur nanga Babia Chokoro to Prince Babia Babia Chokoro plutôt il y a papa le père bazali na njili awa après kayo yebi tant nani akomi na zemi ale mibali tant yemba bia monike ngapi na ayo linga manika sali fort balongola muninga donc manike l'autre thème inda botola libala muninga OK na bon manike mta botola libala tantine mais babota mwana bonga mwasi komone Prince Ka yaya ya Babia ya liboso tant balingana na Babia avant manike balingana na Babia azalaka déjà mwasi ya JDT mulopoi en tout cas babande ko tamola 5 filles wana manike wana kira ba manike ba no tamola 5 filles na 5 filles wala bango nyoso bazwaka ba mise ya El Paris wala wenye El Paris succès ya kosaranate ba ovana na hôtel diplomate ba uti poto JDT aza grand frère ya manike ya Veni ya Jackie mais na ndimité ba kozara ba ajima ko grand frère na ndimité ndiye petit avenir ya bazaka ba master ka ya Veni balingani boso baza dani pire fier eza prompté balingani wana manike ba tomola écurie de 5 nana ba kombo kutu ya ba camarade nae eza na kati audio nanga vraiment en tout cas wana ba ovanda na hôtel diplomate na JDT mulopoi tango JDT bazongi na bango manike bayo lingana na Prince Babia na Babia ndonga musicien nde bayo ko lingana na Babia tango balingana na Babia wana Babia musicien oyemba pa confident azo pesa makambo sala ba succès osangwa Babia bakobelela na monde entier vraiment na ebisiyo Babia ndonga azo sala pesa makambo bango la ba Fali ba show ba Suzuki ba Modogo bango tu bale ne bazala wala ka équipe ya choc ya Kofi Yobika vient absolument pas. Vient absolument pas Olivier Dobolo King, le maître des doubles des mers. A jupe na sentiment après si Babia BMW série D injection. Ah René na ona maniqué. Bazo René ba kene boîtier ba sala boye. Neka ba kena na nganda noa na baki boba kuna et pas vieux Didier Biriki. Na pas vieux faïda bazwa mutuka batakofi basimbisa ngo na nganda drogue yesu mutuka bata mopao basimbisa na nganda mutuka ya batu ya mopao basimbisi yango na nganda drogue et pas vieux faïla faïda yango akufa babima na bango babosani ke bayaki na mutuka bakomi ba piéton ta degré Bakebisa, le double des mers. Le vieux Dobolo King. Maître le double des mers. Bakebisa babi, mutu kopesa babia atika yango na bakibo bakuna na nganda drogue. Kofia tindi bake de récupérer mutuka. Ndo monaka babia komaki azosomba biloko azokatisa points boy. Badeswa bakangele na sachet
sachet zo pumbwe babia zo kati sa prince bo po nini tokoteleki ye voilà. Donc en vrai dire c'est que manikem to bimaka na babiloko wana. Mais oui, ta santé maniké tanga zalaka na ndenga komi. Méconnaissable oyeba maniké te. Tanga zalaka moi pembe na moi nini ata malgré longine zaki na moi bien. Mais lelo nande ba yo kangeli susu. Ne tichwa lokole bembe uto la muka. To koma wana tamba osa ba par contre na ba mwa ba lingi ba meli ba bosa mutu ka bata kofi mo pawo tindi ba ke de récupérer car wana babia alongwe ne pas kofi à sala orchestre ne walinga yemba babia ndonga chante kofi lo mide kofi aboyi. OK. Réseau zaka ni pas pour faboy. Te aboyi de kati. E ba nzembo na yi. Vraiment. Vraiment, mais les autres hommes ont battu besoin acquisé plutôt Kisinjora Namanike bazana à la base il y a chute il y a moins dans la banque presse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? C'est ça yo on a vandaka na komi tuna. Est-ce que vraiment Kisinjora aza penya tata mwasi ya babia? C'est ça aussi parce que tout le monde qui dernièrement na ba vidéo na ba audio na ba page wa tantine biologique il y a ndeko biologique il y a babia babia ndo mabima ki obi que Christine Kisinjora azande ko na bango te ba yebi babia Landry Ndonga voilà cadet ya ba babia Ndonga oyebi eloko moko elekela ngai bato yo lobi ke baza famille na yo mozo linga destruction ya bana na bango et na sens te ils ont comme ça bato lelo prince sera juivi lokola yem taliboso mta simisa mwana na micro prince a la reconnaissance envers tante na ye vraiment surtout bon et ye susu na maloba oyo prince a komelaka ye tantine je ne suis plus dans votre famille ne m'appelle plus. OK. Tout le monde qui a Kisinjora est-ce que c'était important? Te azan déconnecté. Moi na ndeko no. Yena babia Ndonga bana likambo moko boye basala. Yango mona Kisinjora azanga kimia. Baba ndeko te. OK. Na maloba sur Landra lobi baba ndeko te. Soki réellement baba ndeko. Ata ba cousin, to ba cousine. Alinga ya loba ke aza cousine. So malobi azan ndeko na bango te. Atika vie ya mwana bango. Ayaka ko somba molimo ya babia na ya prince babia na $200 et pas tata mwasi na ye. Bah comme si moi dans la classe, yozo qui me sera moi la classe pour la musique. Et ça bon côté? Donc si on comprend bien, Kisinjora Aza parmi ba shit ya babia, prince babia. Il y a bien prince babia. Ba shit ya babia Ndonga, ba shit ya prince babia. Donc tout le bon même babia yemoko. Le défunt babia. Si Kisinjora kendaka Angola babia bo kuta nayi. Oh trouvant normal. Adonai le sala, makambo ezalia. Ake Angola tant babia zaki na Angola et pas moi soit boma babia wana babia boy ko kutana na Kisinjora ba yebise ke ndeko do zabi azande ko ngate wana yemoko babia yemoko lobiki azaka ndeko ngate mais ça normal ngalo ndima maloba mo we ba ko c'est la mo we même na ni plutôt Landry auti ko loba cousin ni plutôt ya de fait babia Ndonga ko lobi wana c'est que maloba neza Landry aza mwana tsuka ya babia leki propre ya babia Ndonga c'est ba propos na eza vrai oui kasi ya ko confirmer kombo ya prince kati tant na loba ke prince ka aza mwana ya babia Ndonga ya liboso mwana na ya mwasi ba te belé ba dutaki sur ça Landry yeboko maloba boye tout ngai na zabo bato bamona nga bilobela mela loba mambo eza solo tant na loba ke Cindy aza leki na ngai ya masina na avenue Kalumi bato babwaka ondima ngai na beti li solo ya vie Doli beau frère ya Cindy mobala grande sœur ba Cindy bato babwaka ondima ngai mais lelo ezozonga ka ezonga juste bazonga ka na maloba na donc mokili oyo il faut tozala nangele kane ba mise bayemba mutu muso akozala ndeko no te azomona déjà toile na yo topé cousin topé ndeko la bino kaka par alliance amone toile na au détruire ngo neti ndenge Landry so expliquer que ndaku ya ye na ya nani eza pembeni na Kisinjora eza pembeni yango moni Kisinjora azali na monopole wala tanga yena $200 taka mbongo ebuka aka mutu mapeka et puis sur 200 on a toi lelo 22 beta machine oza 440,000 nao likona ngosiko likona ngo $200 pour ayeba ke toile ya mwana donc Kisinjora utiliser toi la presse babia ya babia Ndonga prince babia oui donc ngana isa Kisinjora boy
azana banana e so alinga simisa bango micro asimbisa banana e moko propre atika bana batababia même so mona ke mona babia za ki star comme babia ko kufa bongo te fo mwana e moko pe mobali azala pe star lokola ne papa la banga zala ke msu yango simisa mwana micro muto ayebi destin ya muto ezaka nzambe. OK. Vous comprenez? À cause de ma micro, la musique, il y a musique profane, c'est la musique chrétienne. Abimi pe kaka. Comment on est péqué? Ataka na nenga mususu nzamba linga sala ke prince babia mata. Si réellement linga babia, si réellement linga bana na ye, akoki jamais ko mama kamba ya bana na réseaux sociaux. Akoki jamais ko cha mama la ba on a place à place. Ya na moyo. Tant que maman a ce sujet, il y a arrestation, il y a un maniqué de John. En tout cas, courage à toi, ma soeur. Il y a peut-être un conseil parce que moi, pour comment nous peut chroniquer. Courage à toi. Dès qu'ils ont la camoufle, ma casse, mais aussi à Koboni, malobana, moi, Kamisio. Miss Lolo, dit Boenga, l'ami Kobengo, dit Bonnet, comme Wana, et ça là. Voilà comment pas bisson. Tout le monde qui bisonnion son samedi dernier, Bakangi maniqué. À propos, n'a le bac qui s'est sundu les cœurs, Abimana Fali, Poupa, qui cite à Botarate et tout consort. Est-ce que ça qui est important pour la sundu les cœurs à répondre à maniqué et puis comme c'est un niveau au Kangisaï? Oui, exactement important. Exactement important parce qu'il a touché personnalité. Au moins, une réputation, mon tout bas somba en côté. Réputation mondiale là, si pantalon n'a pas mis ce qu'a attaché Zuboui et baby mbala moko. Vous comprenez? Tant que maniqué, azo y a pas le bas dit n'importe quoi dans les réseaux sociaux, il faut à la paix battre. Yango sindia tuna ke kailo moko maniqué. Est-ce que tu as des épaules? Là vous comprenez que maniqué zaina ba épaule te mazaine la ma papa na ma peka. Oh, vraiment. Azaki na ma papa na ma peka. Pour muto azana ba épaule, tu vas assumer. Parce que tant que loba, on a ba confirmation mo bozo ya lobi ke na ba preuve. Il y a même ba preuve. Yango peut être kasi siko parce que kangi puis fallait ba preuve tangible. Les preuve comment? Loba ki a ba preuve tangible mama ndeko. Fala ya nango. Fala ya nango. Bible zo na bakutu nyoka likwali bange tika elembote. Masua likola ma etika elembote. Ba ka wana ne ya mosamba ne etika elembo. Elemoni etika. Vraiment. Lelo lokwa to koma na ba vidéo, ba sex tap ba boy na boy. Aye na biso neti ba fio ya ba Levitique 18 o ba basha mabala na ba film so 9 filles. Na ndako moko boy na vidéo ana oki pasi. Vraiment. Na yoki pasi et puis na o filmer bango. Pas bon ça bouzo ba bino surtout. Siko e bi mindeni. Attends ko filmer baninga. Et puis na salon. Jésus. Non tu no vidéo na Aurélie. O yoka pasi. Mais yo c'est que Cindy azalaka abimaka na Fali au moment où Fali c'est un homme marié. OK. Fali père des enfants, responsable père de famille, responsable. Responsable chez soi. En dehors de ça, Cindy femme d'autrui. OK. Mariée légalement. Yo au lobby ke mariée légalement qui? Ah pas mon père bokondi. Ah bon. Yo bona Cindy na alliance te. Maman na mena mobilité. Oh maman, toi mon alliance au moni mobilité, c'est que ça moi ça batu kuna la kati ni na bango. Oye pour saluer personnalité ya mwana batalo baraté. Cindy les kiara aza youtubeuse te. Tombo sana babilo musute. Cindy aleki biso ba youtuber na niveau pour aza musicien aza sa fierté na mboka na biso. Biso ba youtube na mboka na mikila libanda. Biso ba youtubeuse tozala wana pour créer ba base ko finga batu ko lo ba n'importe quoi. Mais Cindy là on a mona place Cindy o finga mutute. Ça qui surpris biso ce moment la Cindy ça sortie médiatique. Mais c'est tout à fait normal parce que ba Cindy na personnalité na ye. OK. Yango monde c'est maniqué, non comme un cauchemar. Moi je suis d'accord avec elle. Justice c'est ça le moussa nango. Mais à ma grande surprise, non mon yaya clochard azoa ko bima po ibisa biso ke basi mbata souki a maniqué té. Comme maniqué zanani. Grand frère maniqué na moneke na kata poto le besali sorti médiatique na sa ba vidéo lobby ba meka même pas ko toucher ata souki ya mutu ya maniqué parce que ba on be famille ya maniqué ba koti makambu yango. Ah ba ko kate yaya. Ba kokate ba bana makasi ba kokate aya ya magami to beta ni famille za munene ba on peut passer ba ndeko na poto likono on peut na ba fan donc ba ndeko wana est-ce que bike manike a touché ka sindité ma touché ba basi nyoso ba botaka te a touché bango. OK. Quoi ko finga ka ke muto za stérile obi combien de personnes à samoy o bazana luzizi là bana mangengenge bana kati ba église ba lali tolo na c'est pas lukata mwana moko songa na to zui chance ya obota to lobi te ke to biso to l'équipe ba bota te na valeur. Dieu fait grâce à une autre. Quand il veut hein. Vraiment. Donc manique na problème c'est na baba si nyoso no ba bota te.
basi tout oba botate baza mécontente azuri susu afingi biso bana masina tozanga supermarché yaya food market ezaka awa opusani kuna kini marché okeyo continuer de boulevard o mobimba ba supermarché so kama likolo nango ofingi biso commune na salité ya solo na ngala vanda na jebe wana na mona batu bakufi na makelele na bandali makelele na moni batu ba mai kota ya wenza baluba wana na bandali kota wenza baluba mai edinda mais ko permettre ngate pona lekana ko finga bana bandali vraiment tona lekana finga bandali et permettre ngate obi a moto to mbela bilo musufa to longola bambuma to mani ke foi ba dozi nya ko mbela po ye dozi za de bele na kati nzoto na ye il faut mela ata mukeka po bakisake ka kwiti mutamela ba kaporote ana kwiti peka kwiti kaka yaya ozi bombe obakisi ko longo cocaïne mutabonga ska za normal ngapo na ngana mona mani ke batinene na CNPP place batie na makala kuna sala lote fallait ba futa mbongo ba désintoxiquer ba longole drogue poto ya drogue de ke be na makila tala nenga konda mutazaki pemba changer couleur loko ebembe kufi na poison yesu iko yinda o manika yinda loko mutu akufi ebembo kufi na poison de koma mwindu vraiment santé joana na yokela manike mawa te joana et puis yo maintenant mutu kola ba tonda ki wana boza la calme loko ezate akeika kamera obimana e donc c'est sûr à ça c'est na lobby boye ba condamné à mort à la peine capitalité. Donc nombre d'années au bakatele sur avocat na ya ko tirer court à chambelier ba ko kitisa yango mais essentiel quoi sinda ibisa ki na comme cauchemar vina ethical histoire au monde bakanga journaliste moko o bakangisa pa fali lelo comme fana fali comme ba comme le maman fali comme kumisa fali abina la TikTok mabembe fali qui pareil na mobile na epe abinisa na mobile ya tala degré mobile musicien o be le ko ne touchanga vraiment en tout cas fallait comme cauchemar vinaye ata kumisi fali mais soka so vani moi mbalo akangisa nga na kota makala pona na pepa nie nga na pepa penya nie na sala ba crise ba tension po ezaka bongo muto so akoti makala akosa na ka obila na minito moyo ngana na obi liberté ya kitoko ya bisio oli oliate ya prison si vous avez talote visite ezate wale loko liate yayo suka kali me loko ezate ato sali des jours na prison essentiel comme on a yo OK prison nini na yo save na yo baby ata AR OK ka prison casier judiciaire et baby vraiment Miss Lolo en tout cas tout monde qui tomba kangi maniké na mutuka ba osale vidéo mais to ki comme moko boye et ça nga vraiment bien té aki ko tanga kombo ya Elia ki ya ko kotela Elia té mo pa olimbisa nga ko finga sindité et puis na ko kotela Elia té Elia bimisa ya godé kombo ya Elia e ko sala nini makambo na té parce que au moni ndenga lobi ke ya ko kotela Elia té parce que ya lobi ni ke batu ba kanisa ke Elia mka otinda yi godé za mama ba Rocky mama na Rocky tenga se pela mo pa so alingi moi sa lingaka et puis o yembelo penza basi nenyo so yembela bango ata mama Minou Mariam ayembela yi vraiment Adèle Mbouissa na bisa masina ayembela yi ali akoto ko lobate mena mikolo sindi le kia wan ko honorable ana nzemo bayembela yo tikaka ko ignorenga je t'aime vraiment yo tikaka ko tungisa ma je t'aime mon amour yo tikaka ko ignorenga je t'aime vraiment yoko yako tanga koma magode asatikela kana ya ali libala ali ape asatikela ne sindi libala sindi koma na mon fléri yo ya beta masolo mo pa walobi ndeka ke yo bebisi réputation moi sinai et puis ebelo mo comme ça Sandrine na sambela te Sandrine danseuse azara Sandrine koma lokwa kizengi bo na sa isoni nyango pe ya ye lisusu mo pa walobi asibibo mais non comprenez asimbi nini bon amoni non asimbi aye ça c'est la raison pour qui te compte nga ko basi ba YouTube vraiment na kanza bela na YouTube ya na zanga mega tenga ko bola ngata 0 ke luka mega vraiment ya tango
ozoya ko bebisa réputation ya mutu oyo bazo considérer quelque part ana belle famille na ye yo lobi kazaki moi ça fali azaki nani moi si fali azaki moi mobali le passé ya mutu ezonga sous le temps passé ne revient plus en tout cas et puis nga na sepela na garçon lobi ba ex na nga nyonso o baki o azaga ex na nga na wanga na ebiete c'est un bon de preuve exacte na preuve exacte o nga ex na yebi yote na za mo sur place ni preuve exacte yo mi c'est loko moko boy o baki bo sepela na ngote en dehors de sa fille abatalo bakate vraiment quand les ouera sona loba to soit na biso mais na basala nzambe te to soit na biso ba youtubers mais na wa encore honorable te vraiment aloba na te mais beta ipeto la lobisi baba après lobi o sindi na biso na fali na biso franchement ay mo constater c'est phénomène basala inceste ya kusakana te bal inceste vraiment ma trop tout le monde est sur moi et maniqué comment Anna Azumbeli a qui décommenacé qui s'injure est-ce que c'est important tout le monde a la vidéo panzani moi le cola Anna a qui commencé qui s'injure Nambeli c'est faux et archi faux il y a tout le monde qui a la vidéo et ça montage il y a ça monté ça casting bien calculé non il y a qui a la salle à casting non réalisateur à casting il y a moi là il y a mon réalisateur Mutamoto aye bisabino ke azana mbeli au moment bolo bakatsa mbeli na kale so pas la tiro ba mukuse kale so la ndemo na tsaki mbeli ezokisete tu as des problèmes to mitu na biso nyonso ba lo kuta mbeli et se retrouver na maboko na bango moko mais babia na mbeli en dehors de ça si réellement babia ndonga zaki grand frère ya Kisinjora mais Kisinjora comme maltraité bana muninga boité OK osambu sa réputation bana Kisinjora na babia ndonga bazaki na problème moko boyo eza caché osusa te ko sa problème ya langui to deviner nan ya langui sur roche ya langui sur roche vraiment ngai mutaba recherche na kota recherche na ya nango na réseaux sociaux. En tout cas, quand tu as recherche, on a les réseaux sociaux, car on dit que la naïveté mon réalisateur a donné le ça, tout ça on est. Moi déjà fait non par rapport à Mandé, tu as une émission habituelle. Vraiment na sepeli na Gemidor télévision, vraiment que chaîne on appelle sur Mbote. Comment il Deonzinga depuis Suisse, na appelle sur Mbote Belé. Vraiment na appelle si Deonzinga Mbote Belé, babi le boss il y a Gemidor télévision. Babi maman na ngana linga makasi, maman Elimbizia. Grande sœur, il y a bien absolument de Nzinga. Vous s'abonnez awa, vous s'abonnez massivement. Maman Yvette Pemba, maman moté maman Lamu, Bakouk Obalinganga, président Josué Ngonzi, na lingi bino makasi baleza Bakouk Shon na bino musu yango yobo wanomona koko na bino. Vous s'abonnez awa et ça la bien. Kongolo Moujanai. Clin d'œil à toi, Yugetika Twala, Papouche, Djoba Djoko, je vous aime énorme. Merci à toi Aurélie Vango. Merci beaucoup, Yalolo de mon cœur, merci beaucoup. Nande on dit qui invitation à Bisson Nayambao Lelo. Merci. Et nous sommes bien élevés dans le fait de notre belle émission que vous avez suivie. Baïba Kenda Sango, présenté toujours par Aurélie Vango, la maman des garçons capables. Mikolo Mabo Sombe Anga, la zircon de la presse congolaise. Botou Naï sur l'acciné. Question. Un grand merci à nos fidèles abonnés. Mon caméraman, toujours l'Ismaël et pas filmé. Aurélie Vango, Nabi Mande Bolingaka, Adonai Lusala, Mambote Bede, Psychosali, Glody, le grand réalisateur, Mambote Bede, Psychosali. Pourquoi pas à toi? Hérité Matengo Bambote Bele Sikozali bino surtout bolinga Aurélie Vango na be bolinga ngate ngalinga bino parce que nga fille sans ranking. Vous comprendre qu'à voix Aurélie Vango et na salem ba grip mais maintenant ça va. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. À la prochaine.